Nini? Ebandi. Ninango. Retard Makiambi. Azali kambo ya Pifo. Mama bébé Makaya. Mère Boboto. Molongani ya Papa Jean-Paul. Espoir Makaya. Avec Papa Jomakozo. Rifis Diakubikwa. Alphonse Miba. Zusi Bakissie. Émission Retard Makiambi. Une émission présentée par Papa Jomakozo. Il faut toujours. Avec Papa Jomakozo. Bandeko balandi ya émission Retard Makiambi mbote bisika nyonso bozwami pe bozali kolanda biso. Toyebi ete biso na église Kimbangis événement ezali kaka se moko. Toyebi ete l'église kimbangiste de 1921 à 2021 ekokisi 100 ans. Un siècle pour na lingomba oye botami na Afrique et kena misisa partout. Europe, Asie, Amérique, Océanie, ezande likambo. Suka na mpifo na bakimbangiste nyonso pe bano kimbangiste pambate likambo otoko pesa toko ponzela papa ezande musée. Événement ezaka moko to ucho loba yango. Tozo lobela yango po ete bolamuka na pongi. Kasi bayike bazana nuna tembe po ete bayeba ete musée ezali kotongama na nkamba. Bilili ezali kolakisa pe ba émission ndenge na ndenge ezali kopesama pe kosalema likolo ya likambo yango. Kasi biso na plateau na biso bomoni décor est un peu changé, c'est un peu spécial. Pour na koyebisa bino ke bokoko ezali autorisé ndenge papa lobaki tozonga ya bokoko. Tozonga na bokoko soko lobi ya sika loba pe ya kala. Ya kala yango nde tozwi mwa décor oyo po ete na kolakisa bino tozali se sima ya ba oyo batika biso. Bayike bazelaka likambo me bamona yango te. Alors na plateau na biso toyambi moko ya ndeko kala azalaki ne bisika mususu tosalaka ne pe émission ayaka na liboke ya bato na nkamba mais maye amonaka na nkamba ye kaka moto ayebi yango amonaki te ngonge beti tika na landa papa ndenge tolobaka kaka nous sommes derrière vous yango nde ayaki na nkamba po ete asolola asokola aloba na bozongi boye amoni te ngai fona fana na kiti na zonga na lopango ya tata azonga na lopango ya tata na tango wana azalaka pasteur kutu prophète mais lelo mwana ya papa papa toyambi yo na boboto likambo eza se kaka moko bayike bakotuna nani yango ye ayambi papa Joseph Kikonga. Voilà. Kombo wana Kikoka nyoso ndenge moko. Alors, papa toyambi yo na boboto, merci beaucoup. Bandeko bangwana balingi bayeba événement ezaka ka moko. Ezande centenaire. Pourquoi tout fêter avec faste un siècle oyo? Pe en passant. Na koloba pe Papa Simon Kimbangu Kianga de sa divinité na octobre à Koko sa 70 ans. Oh, bah français bah bengi 70 ans. Alors, ce qui total 100 ans à l'église, tout le monde sous 70 ans à chef spirituel, les Camerounais ils boni. Merci beaucoup Papa Joe. Au le bango qui est en bas la libosoté. Nganayo. La première fois tous qui ensemble les qui na sur une bossalité en 2013. Tout à fait. Makambo yo nzambe alakisaki otolobelaki ekendeki sango mokili mobimba la prévaneti lelo batu babengaka batu batunaka mingi baya bamonanga en personne basango bandeko libanda et ça vraiment eloko moko kitoko et je dirais que le coup me pas ina nzambe parce que yende mutazali ko créer quatre na biso de vouloir et le faire ndenge bible lobi. Alors, Namotuna Oyotuni, 100 ans, il y a ministère, il y a Papa Simon Kimbangu, 100 ans, il y a existence, il y a Lingomba, et il y a Balana,
na 70 ans ou 70 ans d'âge, il y a papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors, ce qui n'a qu'un mozindo, tous le bela, les cambétali le roi bas chiffre. Tous un chiffre 100, tous le bel chiffre 70. Alors, nakati il y a 100 ans, on a, pour ça, ils allaient, to me kapokota na mozindo. Parce que ceux qui tous le bela, le centenaire de l'église kimbangiste, ils ont un moutou. Oyo aza à la base na yango. Oyo aza à la hauteur na yango. Sans l'existence de cet homme, tu crois que l'obéla centenaire. Je te dis la centenaire parce qu'il y a eu quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est Papa Simon Kimbangu. Donc, tu remets un peu dans la profondeur, Nangolo Nanzambe, et Bandelina Yeti, et si Kabiso to komi. Et na Santango Nini, Oezo, c'est la biso na Mikolezo ya. Ce qui n'a vu d'abord, les Kambetali 70 ans, 70 ans, il y a Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comme âge au Yako Kisi, et au même moment, na centenaire. Tu as vu que les Kambetali, Lingomba et Bandaki le 6 avril 1921, Dengo le Biango, et c'est fait mercredi. Et les autres Kende, na 6 avril 2021. Mais curieusement, et Balani na 100 ans, na 70 ans, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Les chiffres 70, c'est un chiffre très important. Et je pense que pour tous les lecteurs de la Bible, bayebi ango que na mokanda, il y a Jérémie chapitre 25, Nesika oyo chiffre 70, et zo qui connotation musus. C'est-à-dire 70 et bandakala. Ceux qui toquent la Bible kokuta que un tel a pêché qui offrande des alaki 70 béliers. Et puis bon, tango Nzamba Bishé Moïse a organisé l'assemblée d'Israël, il y avait 70 anciens. Au Bazalaki ensemble qu'on travaillait dans Moïse pour ça, les bottes en Israël. Mais les chiffres 70 tout le bela awa. Il y a âge, il y a Papa Simon Kimbangu et ils allaient corroborer dans les Cambonini. Parce que centenaire il y a Papa Simon Kimbangu et ils ont le bela biso du Cambo. Alors, Papa Simon Kimbangu Kiangani qui est né le vendredi 12 octobre 1951 à 15h, à Zoko qui a 70 ans. Na tango yakala na Israël bakoko na biso batambwisamaki epai na Moïse kolonga na Égypte kino bayaki kokota na terre promise sous la conduite ya Josué. Mais esaleme ke tango bazalaki na désert Nzambe alobaki liloba epai ya Moïse alobi yebisa bana Israël na kozala le seul Nzambe oyo bango bakosalela na bana na bango, na bakoko na bango, na batekololo na bango kuna na sima. Mais ceux qui balusinga mokongo, po bakene kosalela banzambe mususu, pe baboyi kotosa malako yanga nzambe na kotinda bango bowumbu na mboka bapaya. Wana nzambe apesi bango déjà lokola avant goût ya likambo. Alors, eye komonisa make Nathan ya roi Sédécias. Wazalaki le tout dernier roi ya Juda. Er yazo tambu sabana Israël. Bakomaki na période otobengi jubilé. C'est-à-dire jubilé ezalaki nini? Jubilé ezalaki une période babandaki ko fêter ezalaka composé na 7 années multipliées par 7 qui donnait 49 ans. Et tant babana kokota la 50e année, le 10e jour du 7e mois, Bible lobi babandaki ko beta kelelo. Kelelo na ekobeta po batu nyonso baya ko sangana. Esika batu mbimbeka bazali, basakoli bazali. Pe bazwa ki ordre pa ina nzambe. Ya koloba soki 70e année ekoki. Moi na Israël nyonso oyo azwaki ndeko na ye hébreu comme esclave, il faut rendre ye libre. Akotika ye azala libre, c'est-à-dire monsomi. Mais nzamba pesa ki ordre boy. Alobi soki parmi bat oyo bakokuta makomba esclave ezana moko sepeli na maître da ye alingi kotika ye te alobi na kovanda na ngana ye seko na seko bakomema ye epai ya souverain sacrificateur akoya na ye na tente d'assignation bakotobola ye litoi bazu eloko litoi batie ye. C'est-à-dire na Israël ezalaka na kala soko moni mwana mobali na eloko litoi elakisi aza esclave à vie.
naringi pe ko interpeller jeunesse ya lelo soki muto azosala mwa likambo tozomona lelo ba jeunes gens jeunes garçons mais na biloko na matoi elingi déjà koloba nini bazobisa biso non soko za na biloko ya matoi elakisi koza star mais le mot star euti na star tous eza bana ya déesse Astarte. Ah bon? C'est-à-dire soki muto azolata eloko ya litoi aza mowumbu ya satana. Azala mwasi aza mobali. Azala non, na basi peut-être moins exception parce que ya bango ezalaka pona ornement. Bango ne nazolo. Mais ya babibali o bachaka biloko ya matoi alati yango aza déjà mowumbu. Quel que soit le but kenga na za star, mais aza déjà mowumbu. Et puis mowumbu moko a vie parce que ezalaki bongo na Israël. Ce qui a fait que tango bakomaki na période ya roi Sédécias, nde Jérémie le prophète azalaki parmi ba prophètes majeurs na ba Ézéchiel o bazo tambusa libota na Israël koyoka mongongo ya tata Nzambe pe ko transmettre malako na ye. Alors emonaki que bamvwama ya tango wana ba patron balobi roi ngana sana ba wumbu na ndak muso asokola kabilamba muso ate na kotika bana na classe mususu yende aza akipaka makambo ya bilanga na ngai siko ekomi 70 natika ye akende libre pe papa John abakiseli yo Bible lobi soki olingi otika mowumbu wana okozwa bomengo na yo okokabola ngo katikati ye paswi katikati yo mvwa motikali na katikati Nzamba lobi na bango bokanisa ke bino nyonso bozalaki bawumbu na Egypte nde bamvwama ya tango wana mitema na bango esepela kite balobi jamais tokotika bato bakende pe tozwa bomengo na biso tokabola na bango bazongelaki bango comme ba esclave. Nzamba siliki atindi mosakoli Jérémie alobi kende ko yebisa bango lokola baboyi ko proclamer la paix ngai na proclamer l'épée na kotinda mon serviteur le roi Nabucodonosor o azalaki roi ya Babylone. Alobi akoya ko attaquer mboka oyo pe akomema bango nyonso bawumbu kuna na mboka na ye ne bakaptiraki le roi Sédécias na libota ne mobimba roi batobolaka ye misu nde Jérémie asakoli na mokana na Jérémie 25 à partir du verset 11 alobi lokola bosali makambo boko kende bawumbu mais bowumbu na bino ekosala 70 ans 70 ans soki 70 ans ekoki ndengai Nzambe nakobimisa bino na mboka o boke bowumbu nazongisa bino na mboka o napesaka na tata na bino Abraham Isaac pe Jacob. Alors Daniel azalaki moko ya bilenge o bamemaki Shadrach, Meshach, Abednego bazalaki pe kati na babilenge o bamemaki bakendeki bowumbu nde tango bake bowumbu baumeli kuna basali batan ebele. À un certain moment Daniel aye kotombwama ti akomaki na rang kokoma premier ministre pe esukelaki bongo te papa Jo. Daniel bayaki ko nommer le chef de tous les magiciens parce que roi amonaki na kati ya Daniel intelligence moko ya likolo alimbolaka ndoto ya roi apesi explication nyonso roi lobi na moni mutu te na royaume nanga azana mayele koleka yo bakomisie mokonzi ya ba magicien na do baboy lelo soki bazwika ka pasteur balobi le révérend Joseph bakomisie mokonzi ya ba franc-maçon soki banani nyonso ya Congo soki nazaki d'église monene église panzani baoloba nini na ye mosali ya Nzambe akobi mokonzi na bango c'est que yebe akoti na ngambo na bango parce que biso tokanisaka ke makambo ya minene satana muto asala kango ya mikende Nzambe mais Nzambe nde aza au-dessus de tout. Alors esalemi ke Daniel tango akomi mokonzi awumeli un jour avandi azwi buku wana ya prophète Jérémie afungoli tango bandi kotanga yango aye komona ke période balongoka na Israël na tango bango bakomaki 70 ans 70 ans ekoki nde Daniel azwaki mokano ya kosenga ete bandeko na ye basosola likambo ngo asalaki nini akoti mabondeli nde babimaki na kati na bowumbu biso pe lelo chiffre 70 tonto fêté yango 2 fois. La première fois ezalaki tango bawuti koluka mama Kinzembo tout à fait na boma nazalaki présent. Mama Kinzembo azalaki nani? Mama Kinzembo azali mama oyo abokolaki tata Simon Kimbangu sima ya liwa ya baboti na ye ya tata Kuyela na mama Louezi
Mama Kinzembo nda tikalaki kobokola tata Simon Kimbangu mazalaki moponobi parce que nzamba salaka likambo par hasard te ebongisa maka déjà que yende mutakozala na ye tangu bazo sambisa tata Simon Kimbangu na mbanza ngungu oto yebi makambo ya 3 octobre papa Kisolokele pe bakangaka ye elongo na papa Simon Kimbangu mama Kinzembo pe akangama ki elongo mais papa Simon Kimbangu alobi boy yo mama Kinzembo na ye Kisolokele bino bokino kosala boloko na bino kuna na ba fleuve ngai nazo mata na likolo esika wapi na kokende pe apesa ki instruction na papa Dengenda to yebi lisolo tango mama mwilo yaki na papa Mfuma Mbanza papa Dalungana na papa Dengenda zaki na 3 ans alobi Joseph ngai na kokufela kuna na likolo mais soki na kufi nzoto na ngai yaka kozwango ozongisango wapi na Yerusalemi alors ndalo baki na papa Kisolokele na mama Kinzembo bakende na boma mission bakendelaki ya spiritualité ezalaki nini kokende kokanga porte oyo babandaki kolekisela milimo ya bakoko na biso babanda koteka yango mama Kinzembo babanda kozwa mbampeva kokota na trans mindele babite on dirait abeli liboma nde bakomeki kochaye batonga ya bata maboma pona nini basilisa yengu ya wana mililo bana nzambe lekakate nde 70 ans na yepe ya se ya mabele tango ekokaki na loto mo tata Simon Kimbangu Kiangani bakene ko bimisa mama Kinzembo futukire kunchia bivuila ntia kivuila alors lelo na 2021 oyo tata Simon Kimbangu Kiangani le 12 octobre akokisi 70 ans quelle coïncidence écoute nana 100 ans ya tata Simon Kimbangu ya liputa ndenge bato bamensana koloba parce que ngai si na sosola na mona na yokate mais na mona tata Simon Kimbangu ya liputa ye wana kaka kombo na ye Dengenda kuntima Joseph ye wana kaka kombo na ye Simon Kimbangu Kiangani parce que mokolo yo abimela kinga mutuna moko atuna kangai atomboli enveloppe alobi nanga enveloppe oyo na mokanda oyo ezana kati nini ezana tina na lobi na ye mokanda nde ezana tina alobi enveloppe bako ekoko za mafuta ebebi bako somba ya sika batie bazui mokanda wana batie na kati eloko babatela keza mokanda ngai naza mokanda banzoto nyonso mona ka wana ezali ba enveloppe na lataka soki na moni oyo elembi na changer mususu nde chaque enveloppe pe ezaka na mission nango enveloppe na ya liboso alataka bana ko latela liputa ayaki na mission ya Noé pona kokotsa banyama nyonso na kati ya arche mais lo que permetaki ke banyama nyonso bakota na arche miracle azosala miracle banyama wana ezalaki batu ya malamu na ya mabe tango bakoti batondi nde a changeaki enveloppe akomi Joseph Dengenda kuntima pona nini ake na deuxième phase ya kote ya banyama wana ba comprendre likambo oyo ye ayeli sima ya kote ya bango apesaki elaka na kopesa bino 3 quarts na kozongisa bino na esika na bino bozalaka yambo parce que papa Simon Kimbangu Kiangani na lobaka na biso moto moyindo bakotisaka ye boloko ya 4400 ans pe mokolo nazo solo na papa Simon Kimbangu Kiangani na kati ya bureau tozaka biso mibale ko banda 20h ti 0h parmi makambo alobaka nanga alobana nanga boy likambo na yela na mokili ezali ya kolongola kitendi ya moyindo oyo batia na elongi ya moto mwindu pe kozongisa ye na esika na ye azalaka ya yambo papa Jo fozala kaka nzambe oloba likambo wana abi likambo na yela na mokili alobi teke likambo atindelanga mais oyo ya yela lelo tozokende na 70 ans pe tokomi na 70 ans oyo ye lokola ye ayaka pona kolongola biso elamba ya moyindo oyo eza na miso na biso c'est que boumba ngo penza 2021 balinga te esili. D'accord, merci papa Joseph ozalaki un peu moulaï mais très précis pambate soko lobi akala loba pe ya seka. Oui, baike bazali komituna. Pourquoi tu fêter avec fast pour na centenaire oyo? Et Maïma Salamaki na RDC na koko loba oyo marche joyeuse auto salaki pour na koloba mokilete Kimbangu sa telemisa bendele. Même les noms Kimbongi sont défilés et même la période oyo bato ebele pe
bano Kimbongise na biyamba na bango bazali pe kokumisa centenaire oyo na ndenge na bango. Oui, to boyite. Kasi pourquoi tout fêter yango makasi et engouement et salamaki le 17 na loba dimanche le 14 eza na sens nini et pourquoi to mobiliser ki ba ville na biso po ba province nyonso même bande ko na biso ba soda na kitona maye basalaki et kamusi mokili. Oui, Papa Joe. Toko fêter yango avec faste. Pourquoi? Parce que Papa Simon Kimbangu na 1921 alobi mondele akokoma moyindo pe moto moyindo akokoma mondele elobi ebele. Siko tonto fêter likambo yango. Pourquoi? Batu ya mayele ya mokili, les grands économistes du monde, à tout moment bazana ba interview ba discours na bango bazolo bakaka likambo moko. L'avenir du monde se jouera en Afrique. Likambo ne simba kingai. Bayeko bakisa lisusu balobi na Afrique ngo oyo avenir ya monde ekozala en action pour mokili et découvrir le monde ya sika. Bango kaka bamindele. Franck Fagnon alobi l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre à l'époque, au Congo aujourd'hui. C'est quoi Papa Joe? Oyo eza revolver. Mutu aza nango na maboko. Po mutu azala na revolver, il faut azala propriétaire na yango. C'est quoi Papa Simon Kimbangu lobaki mutu mwindo kokoma mundele. Mundele akokoma mutu mwindo. Me bayindo neto mituna kite toko koma mindele ndenge nini? Nani ako permettre biso to koma mindele? Nani ngoko fina gâchette? Po siko to bima to yebana to monana. To mona kalisa soke beti na zamba o tirer antilope mena bandeke ba sentir que loko moko beti bakimaka. Siko comme temps oyo Afrique fallait bima. Mais nani akobimisa Afrique? Tomoni Papa Joe depuis toujours ba indépendance na ba pays africain. Ba politicien na biso ba meki na ndenge nyonso. Ma Afrique bimigate. Ba sali tout ba koko sala po ba bimisa Afrique rien kaka. Siko na centenaire oyo. Na solo bango en tant que mosali ya Nzambe. Il y a quelqu'un qui veut appuyer sur la gâchette. Et il y a quoi appuyer tant. Ndeshika bato boloba. Ah, munduki moko ebeti. Sikoyo, pour te comprendre la grandeur, il y a centenaire. Chaque époque, pour yango ici là, il y a grands événements. Époque ici là, il y a parce que tu commis dans l'an 2000, l'époque en ici. On a toujours baninga. Tu continues dans le 21e siècle. Na bono sabaninga 3e millénaire nan bandité. Parce que depuis l'an 2000, tu es déjà dans le 21e siècle. Mais si bango tant que tu commis dans l'an 2000, le 11 septembre les américains. On est sur les Amérique. Mais pour ton dima que tu zokotana eleko mususu. La preuve. Nzambe abandi mokilina koko na biso Adam. Pour génération Adam ici là. Noé abimi. Mais pour la kokata likambo délige mokili mobimba. Tangu délige salemi mokili ya sika sanini et bandi avec Noé. Nzambe sali alliance ya sika. Tokobi na yango ti koko na biso Abraham. Toye kotana bo Sodome et Gomorre moto pende uta likolo. Donc ba physicien na biso lelo bata science et tout ça tant ba sali ba bombe. Motali boso banda penda ba bombe uti likolo. Nzambe a bombardé 2 villes. Or Christ a lobiboy. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Sodome et Gomorre arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lelo na kata mboka na biso au Congo, dans la capitale Kinshasa, na bamboka ya Afrique,
ba pede baza suna solite ba mibimisi na bango. Or Bible lobi na temps ya Noé bato bakufela kini kolia na komela. Na mona baso na zole kana balabala o mona bar penda bakomi toza kolia toza komela. Et puis comme on a liboso bar wana baso tumba basoso banini donc bato moyen zate bangulu bambua voilà bania exact bazo comprendre te que bazo ko annoncer tango ya suka mais suka yango ezana no fin du monde te na 2012 papa jonga na to sololaka na lobaki papa dangie na lobaka nanga la fin d'un système sikoyo otondi make tozo kota eleko mosusu. Qu'est-ce qui se passe? Coronavirus ebimi. Maintenant yebisa bato likambo etali coronavirus eza biblique na ndenge omoni télé za radio te moyena tanga mingi eza te maintenant pe seulement référence. Voilà. Na Daniel chapitre 2 Daniel chapitre 2 batanga ngo mobimba le roi Nabucodonosor, réalisateur au bas de l'écran. Daniel chapitre 2 batanga ngo mobimba. Roi Nabucodonosor asalaka ndoto asalaka nini ekeko moko munene mutu ya or maboko boye o bronze o libumu makolo fer mena misapi nango eza argile mais oko ko sangana te. Roi tali immensité ya rêve wana ya songe wana e bangisaki ye. Na tongo tango la muki bamsu ba lobaka o roi bosana ka rêve wana yango akendaki nana ko ya ko loba susu rêve ngo a interpréter. Mais na tanga livre moko ba lobi te abosana ka na yete asala kongo siyama pona ko ye ba bato bazalaka tout autour na ye soki ya solo bazalaka ba puissant soki bazaba sali ya solo alobi na loti ndoto moko na bosani muto ko yebisanga ndoto na loti pa pesinga explication na kotombola ye likambo tombola ka Daniel akoma premier ministre yango wana Daniel alobi roi ko bomano bato yote pesanga moi 10 jours nga elongo na bakamara nanga misato oyo tokota mabondeli et puis likambo ngo ka moi papa jo tata Simoki Mbangu na 1921 abimi aye abandi musala azaye mais na simana ye azana papa kisolokeli papa de lungana papa de ngenda kuntima misato Daniel petango abimaka na Babylone abimi ye mena simana ye Shadrach Meshach Abednego est-ce que zaka pamba nzamba bandiko sala badakala alobi pesa biso tam biso to kota mabondeli tango ba koti mabondeli Daniel azui rêve oyo nzambe alakisaki epa ya roi ayeko laksango Daniel apesi explication mena suka na yango Daniel alobi boye roi qui regardait et que kowana misapi na yango ya makolo na maboko ezalaki en argile mais maboko ngo namba les pieds comme on dit en français ezalaki en fer moyen se mêler ezate o monaki libanga elongwe na ngomba na secours ya loboko wa mutu moko te atindikaki libanga wana mais libanga ngo tango ye écraser stati na makolo stati ekoi e panzani e komba miete mike mon pepe uti na orient eye ko balayer pa particule union so wana peso ki mutaye ko terme sike ke ko zalaki akoko se rappeler le souste que et que commune ne zalaki awa engelo banini papa Jo c'est un langage apocalyptique réservé aux prophètes pour na ko comprendre et que ko wana elobelaki le système politique mondial ko banda na tangu ya Babylone ti tangu biso to komi soko zui misapi ya makolo ozui misapi ya maboko et ça dit au total 20. Les lopetozana groupe ya ba politiciens du monde babengaka le G20. Soki to kiti na se ya makolo tozaka kana misapi zomi. Tozomona oh non, nous avons un groupe qu'on appelle le G8 mais il y a aussi deux autres pays qui commencent à participer parce que to monique bango pe babandi ko mata. Batangeli biso Brésil, batangeli biso Afrique du Sud. C'est-à-dire l'alliance wana oyo balobi ke biso toza ba pays puissant ko diriger monde. Ezo simbate parce que ba misusu baza très puissant, ba misusu baza faible. Mais loko ko ya ko silisa bango ngala, libanga oyo ko uta likolo ya ngomba, sans secours ya mutu. David ayemba ka lo yemba lobi,
Le secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Wa! Au moins, secret. C'est-à-dire que libanga wana tango kokita. Libanga wana tango kokita. Et que la Amérique te bute kotindi kango. Et que la Europe te bute kotindi kango. Et que la Asie te Chine te Inde te. Mais balobi likolo ya ngomba. Ngomba nini? Ngana lobi polele. Et que bimana nkamba Yerusalem yasika. Ngomba e santo esika nzamba vandi. Esika libanga wane ko uta. Mais libanga wana tango yeko beta ekeko pan ekeko kwei. Nde balobi ba partikili nango ememami na mopepe uti na Orient. Nzoka nde coronavirus. Source nango Orient e uti na Chine. Tango ebimi mopepe ngo bando kende. Elongo Chine, elongo Orient e côté Europe. Et terrorisé par Italie, et côté Allemagne, France, Belgique. Simba kuna pas moyen. Papa d'Endena. Simba kuna pas moyen. Donc ça la barbitre. Barbitre, Papa Joe. Tango ngo ekoki. Simba kuna pas moyen. Mais que Donald Trump tango zaki na pouvoir alors cette maladie n'arrivera pas ici chez nous. The USA, the United States of America, is a big country. Mais na ki big country, grand pays. Basutoka ika ka corona salini e koti e bandobo corona e bandiko kwa ekonomi ya mokili mon pepe wana papa Simon Kimbangu kianga na 2017 2018 2019 soki alobika na temple nzemba bana ko senga tala mon pepe bandi tala mon pepe bandi alobi mon pepe bandi nzoka ya solo mon pepe bandaki e uti Chine e bando kombola mindele bazolinga koloba vérité te si bakuei ngai papa d'angenda lobaka nanga depuis le 21 décembre 2012 asia balola moyindo akoma likolo ondela sana se wana nde na molimo asia loba ngai papa Jo olobi bien mokili otoza avant ezala na molimo na kati ya pensée ya Nzambe les grands architectes les véritables za o balobela kate o ya za véritable asala likolo pe nase yende to solo bela lelo tata yankolo Yesu tata Simon Kimbangu Dieu le Saint-Esprit. OK, merci papa Joseph ndengo uchiki uloba wana te ngonga ezalaka se ngonga na radio pe na télévision kasi tolingi to chite toko senga na ba téléspectateurs oyo amoniete atondi na maloba te bokoko benga biso numéro ngwana eza affiché na bas de l'écran so bwana ba question botindeli ngai to sali deuxième émission pamba te likambo eza monene na mwa minute moke tokolobela nyonso te papa Joseph nazonge pa na yo santo yango ezokoka bizaleli ya biso bato ekokoma ndenge nini tokozala bomoko na bonzambe ou bien désordre kaka to kende kuna bakulu na osala bo bamiyi osala boyeba pasi osala boyeba maladi ndenge uti koloba awa santo yango nzambe abombeli biso eloko ya malamu oyo tokozela biso nyonso et avant tokoma na likambo wana depuis le janvier tokota déjà 2021 est-ce que biso mpe bato tobongwani bitumba eza kaka wana koloba yake nzambe ye te bango kaka Papa Jo, tokomi 2021, est-ce que bato toko bongo na toko tika la kaka bongo na ba désordre? Na lobi non. Na lobi non pour nanine. Bible lobi qui peut dire qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a ordonné. Et longtemps d'avance, il y prédit ce qui doit arriver. Fongola na lingala mama et abi nana koki koloba likambo sale masoki nzamba pesi yango ndingisa te. Voilà. Pe utatango molai kuna sima nzambe sia sakoli makambo ekoya. Makambo ni ezoya. Na lobela libanga eko uta likola ngomba eko kita eko panza. Bokonza tata nzambe ezoya. Mais ndenge ezoya eko ya na PTT parce que ye moko tata Simon Kimbangu lobaka yango ke eko ya na PTT batu babogama. Oto so mona wana eza bilembo batu babongama parce que likambo nde ezoya. O ezoya eza na makami bale. Batu ya mabe bakolimwa. Baponami bakosepela. Eza na nzembo ezaka na kata lingomba. Toyemba.
tika bapona mi basala na bango bayenge bene basepela na kembo yo tate tango Congo. Sikoyo papa Jo likambo elingi eleka en 2021 tata Simon Kimbangu alingi akabola nazo fongola mwa brèche moko tozo la musée ndakubilaka ekomama déjà na kata livre vert ya papa Dengenda mais comme guerre nani akokata riban ekolekela ndenge nini ribango eza nini biso to anticiper bambuta na biso lingomba balobaka biso nde toza ba prophète tata Simon Kimbangu po ya za prophète te ya za nzambe molimo mosantu etant basakoli na ye tolobi boye kokata riban ya bofongwami ya musée eza séparation ya tata nzambe na satana eza séparation ya bana ya nzambe na bana ya satana eza séparation ya système ya satana na système ya nzambe eza séparation ya lingomba ya nzambe na lingomba ya satana. C'est ce qui va arriver. Batata pe ba mama bandeko balandi émission retard makiambi soki na beti maboko elingi kolobete mama likambo ezande wana tokomi na suka ya masolo na biso kasi liloba kaka se moko centenaire biso nyonso le 6 avril na Nkama esika mosusu te le 6 avril église Kimbangisa kozala na Nkama soki yo kozala no na commune nini et soki kozala na mboka nini et soki makanisa ke Nkama mais soki olobi ke biso nde tozala awa ebungutulu nde na yango topesi matondo mingi na mama Mado Eke yende motasali te toya na maisha park. Merci mingi papa Josper na ndenge ofungolaki biso bizibeli po ete mama Mado ayamba biso papa Joseph liloba ya suka epai na yo sino ngai bokoko kaka bokoko papa Jo liloba na ngina loba lelo eza boye na tire yango na révélation nzamba pesi mikolo leki papa lobi likambo atalisi likambo ngo atalisi eza boye na koloba nyonso te ndoto oyo na lotaka yango na 2016 na septembre exactement le 14 na yeko lota yango lisusu il y a 2 semaines passées na ndoto yango mwa yiki me bandimi pe bake ko piller et pekisami ya mibale oyo ya suka awa tangu mwa yiki ekoti mokile ningani tata Simon Kimbangu ngani amati likolo akomi entre ciel et terre alobi boy ngana saki na se abingi muta muntu ngabi papa batu basimbi esika bakokaki kosimba te tangu ekoki na lingina lakisa nguya na ngai bayebake ngai nde nzambe mutu nyonso oyo azwa mabele ya lingomba mutu nyonso oyo ateka mabele ya lingomba mutu nyonso oyo alakisaka lingomba na ngai mosapi pe alobaka mabe na tina na yango sikoyo tala makambo koyela bango ebongo ya finga ke yo ya finga ka papa Jo alabi batu nyonso bafinga ka ngai kutu balobaka bino bosambelaka mutu atuni ngai ebongo nzamba kelaka likolo na se o akelaki mutu na elingi na ye na elilingi na ye azalaka ekeko ngabite papa nzambe aza mutu albitala makambo koyela bango lo le fungwami éclair uti likolo e bandiko tambola na mokili bibembe moya ko kontango ezate mvula likolo yindi tangu likolo yindi mvula bandiko beta papa Simon Kimbangu na tuninga mbuta mutu papa si omona ba météorite abi papa nanu te abitala lelo ndenge sokita na tali likolo mabanga mususu zaki minene lokola amphithéâtre weza kana centre d'accueil na ba satellite mindele batana likolo ezo bambana na se même mvula tango ezo beta ba immeuble na ba pont e bandiko. Merci mingi papa Joseph na kanisi oyo aza na matoi ayoka oyo aza na motema apomba salela yango soko saleli yango te papa kisolokela yobaka akoya na fimbo ya bibende bomone loko bongo ekozala ndenge na kanisi bolande biso na bokebi ndenge toutaki koloba
wakozala na motuna akomeli biso tokosala deuxième partie soki awa te peut-être na nkamba mpo na koexplike bino nyonso ete likambo yango eza sous lisekite ngonga ekoka kala depuis le 6 avril 1921 bitumba ezalaka kobenda papa Simon bamama mwilu bamvwana avant tokota mpe 2021 mpe pasi ezalaki ezala mpe kaka na mois de mars oyo bayebisaki biso ke bino nyonso confinement tozali kokende merci mingi lisusu na mama mado ekende na maisha park ndenge boyambi biso azalaki ye moko te azalaki encadré na bapapa likwa chauffeur le transporteur mpe soki otali lisusu kuna encadrement na réalisation bapapa Crispin Douda hein? Voilà tozalaki mpe na bapapa Sergo loko mwana boma koma na kati ya kini donc ezali facilité ya kozwa ba grosse tête ande mwana bongo ba participer bongo na cadrage bakomo bokozwa ngo kaka kuna na kati ya générique fin adresse eza kaka se moko émission eza kaka se moko papa Joseph azawana tokobenga kaka ye kaka le 6 avril biso monso tokomata kuna bongo mwasi ya mokuse igete kasi akomonana te me tokotia ye mabaya atombama na likolo bongo molaye bakisama merci mingi na bino baso papa Joseph mbote ya revoir yango oyo tokokutanaka lisusu Merci beaucoup. voilà suka na mpifwa retard makiambi Retard Makiambi ezali nkambo ya mpifo mama bebe makaya mère boboto molongani ya papa Jean Paul espoir makaya avec papa Jomakozo rifiste ya kubikwa Alphonse Miba Zusi Bakisie. émission Retard Makiambi, une émission présentée par papa Jomakozo. Il faut toujours